famille Poupa. Tala mkilisia famille Poupa kote. Na mutu nanga kiriku. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble. Mobali na ya leli papa dadi abia lingaka pike crise no mingolela bozongisa mbongo bato $5,000 mobali aleli mbongo na ye devant tout ce monde, tu as accepté en ce moment pour nous remettre cette enveloppe de dot. Tu as accepté un mariage. Tu t'as poussé pour y aller. Non. Garde ton courage. Ce n'est pas une punition. Tu pleures, je comprends tes émotions. Devant cette grande famille, toutes les familles que tu as réunies ici. Je ne sais pas te dire mieux. Parce que tu as accepté de nous honorer, nous te remercions sincèrement pour ces honneurs. Alors, dites que vous avez $300 de 2019 à 2021. Mais à $5,000 à Pesaki. Après mariage, on va aller au Kitanakin. Bakutana Naomi. Quand on va aller à Bala qui est déjà. Non, avant, après présentation. Mobile est au Kitanakin. On va passer d'autres stay. Bakutana Naomi. Le quoi dia ba yebaki na famille ba fena Naomi le roi mwasi na mobali. Basangisi penzoto. Mais mobali siko atali ndenge basola ina Naomi nde Naomi ayebisa kiye bien kana mwana moko na tonyo so ya sala za na mobali te. Ndenge ya kutelaki Naomi amoni ke Naomi aza mutu moko asangana kana ye na mibali mususu, c'est-à-dire que zaki mwa mwasi o avanda kite kakanga e makolo azaki kosangana na mibali mususu. Mais puisque mobali déjà bolingo ekotaki mobali andimaki quand même ba continuer aki. Allez, na séjour à mobali déjà bolingo ekotaki mobali andimaki quand même ba continuer aki. Allez, na séjour à mobali aye kokanga Naomi na mobali mususu ye mo penza kangi ebo en flagrant délit. Tanga moni Naomi bongo abetaki Naomi abetaki ekuta sokisaki eza ba photo na ya ba makila me boyebi ke YouTube alinga peta ba photo na ba video makila te. Abeti Naomi ngolela. Mobali azwaki décision à renoncer la relation wana. Mais bilo mepe boyebi bolingo so ese koti kaka. Moi c'est mikitsaki abondeli mobali. Mobali tanga zongi poto umelte mama ya Naomi ngolela aye kobela ko maladi. Abela ye makasi akoma ekosala na basalite na ye na bilamba.
Naomi bazali na mbongo te. C'est l'homme, papa David, qui a tout supporté. Il a tout pris en son compte. A aidé papa, maman et Naomi Ngolela jusqu'à sa guérison totale dans un hôpital. Abimi hôpital, a bengi mobala mwana nae. Merci papa David Osunginga, nzamba pamba. Non, famille Poupa. Tala ministère famille Poupa porté. Na mutu nanga Kirikou. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Bolinga kabeki, bolinga kabeki, bolinga kabeki.